pourquoi frère Blaise azobalate benba yeba na yo za vision nzamba zo yebisanga ki fona kota prière une semaine etika là tokobala so état et permettre pour le moment tozana. Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes, ça dépend, il y a Aero Tokomelibino. C'est votre humble serviteur Guilain Kiala. Merci encore na confiance pour Salaka pour na Kolanda Oyabino Mosali Guilain Kiala pour na Komemelabino Basango Oyo ya malamu ya musique ya culture nyonso pour na mboka na biso Congo. Aujourd'hui, nazanga mon côté, tozalina frère Blaise Nzinga, Ozali, moko ya bayembi, ya chrétienne de Tobengaka, musique chrétienne, naza moko ya bayembi, munene a na Cape Town, sa fierté ya Cape Town na makambu ya musique, cinéma, makambu nyonso, frère Blaise Nzinga, donc bonjour frère Blaise Nzinga. Oui, bonjour papa Guilain Kiala. Bonne santé. Bah santé bien, nzamba zo batela ndekaka au moyen bisora. Ok, merci. Encore une fois Norba, merci nandenge au PC biso sur opportunité à ko yambayo. To luka kiyo na bandenge nyonso po tozo moyen ya yambayo po tozani belé ya kosula na yo. Et puis ba mélomane na yo, ba fan na yo partout dans le monde, ba komela biso. À propos ya nzembo oyo bimisaki lobby moto na nzambe nzembo wana ezelami bambule belé mais tokozwa temps ya kolobela ngo. Premièrement question oyo mususu ba mélomane na yo ya partout dans le monde ba komela biso batuni opesi bango compte rendu ya concert oyo obetaki le 6 octobre les 6 mois passés pour na orphelin ezaki initiative moko ya malamu kosunga orphelin to mona ke mutema na yo vraiment ezali ya bonzambe kaka ndenge oyembela nzambe obetaki concert ya kosunga orphelin et puis ba fanatique ba mélomane na yo balingi baye ba compte rendu ya concert wana elekaki ndenge nini et puis bokende kotala orphelin c'est vrai ou faux. On m'a un peu expliqué à propos du concert au Betaki le 6 octobre. Merci papa Guilain Kiala et puis merci na ndekuno surtout au balanda papa Blaise Nzinga au bastena frère Blaise Nzinga na chino gospel mobimba. Vraiment merci na bino so partout si kabozali et na ba onos tout ba contribuer qui peut pour na ba orphelin. Vraiment merci na ba église union surtout Goshen papa Adolphe na retreat partout. Au pesa qui bablo pour avoir fait la bande de so vraiment merci. Oui, concert et les kaki na ebi ke bande ko badaki na salle mo monene concert et les kaki bien. Je crois ce nzamba sungi karaté ba reçoit image ya concert ndenge les kaki. Mais pour na makambo ba orphelin ndenge to lobaki bablo ke pesa maki avant concert, l'homme se pesa maki na même jour à concert et puis tout ça la programme ndeni ni to koko kende ko tala ba orphelin. Les toki ne boutique la bango biloko, les toko soutenir bango, nani tolobaki, demandé ka to elelo, nenge pe toki ne kotala bango, bande ko ba mona ba image wana, to lingeza la pene ko mo to organiser bien. Eza dia ba orphelin oyo to solo na bango ba mama ba fe ko bazana bana na biso, to so na bango dia ndeni to ko ya ko kotala bango. Vraiment bande ko no sto baza bina ko sepela, pe biso to da ko sepela. Ndenge bo soutenir ki bana na biso, ndenge pe to zana biloko. Toujours quand on est tika bon petit lelo bato bazo benga nga bazo tika ka biloko yo ko linga tika biloko linga opesa mbongo oyo opesa pona bana na so ba offert. OK bato nyonso bokomaki pona compte rendu ya concert oyo frère na biso Blaise Nzinga moyembe monene na kati ya Cape Town na mboka food ici abetaki pona ba orphelin elekaki malamu bolandi prochainement to kosenga frère Blaise oyo la biso ba image ya ndenge obandaki okendaki na orphelin kosunga ba orphelin ndenge osungaki ba orphelin image ko sala bien pour ba fanatique na yo ya partout dans le monde oyo bazwaki moyen ya ko participer na concert
ba komela kibiso bobi papa Gilenkiala yo muto zoka moyen ya ko contacter frère Blaise tous vraiment on a besoin de ba compte rendu à concert les gars kindenge nini et puis ba image sur YouTube tozwa ya concert ndenge nini les kaki. OK frère Blaise Nzinga eloko oyo et comme libiso vraiment et sali que to koma pembeni na yo to luka le susu to fanda lelo na plateau ko ya kitoko to solo la susu na yo ezali à propos ya nzembo oyo obimisi lobby moto na nzambe nzembo wana to sela ngo déjà émission en 2021 si je ne me trompe pas nzembo wana obanda ko préparer ngo depuis corona. Mais et oumeli makasi et puis lobby subitement to fandika boye nzembe bimi et bouger Cape Town et kangi Cape Town monto na nzambe to ebite frère Blaise osimbi kisi po to ebite po binope ba sali na nzambe mo bomo kende pe na bandenge mo to ebite frère Blaise ko za kisi to nini po nzembe au degré et bouger Cape Town na jour moko na ebite vraiment mais quand peut ko expliquer biso nini oyo esali ke nzembo eumela ba stratégie no sala ki po nzembo oyo eumela pe oyo ko bimisela biso ngo 4 ans après lelo na 2024. Ouais, merci papa Gilenkiala, merci na bande bonyo surtout ba chrétien nyonso ba na nzambe nyonso ba pasteur ba nyonso bazali ozolanda biso vraiment ya eza par temps to zela temps nzambe vraiment eza ba nzembo mingi ndeti na ko bande nzembo Golgotha pour répondre question na ndeti nzembo Golgotha eza nzembo banda 2017 na wimbango mais na wimbango kala ba concert na mission moteti le bato ba osenga ngo eza ndemo nzembo ya moto na nzambe na travail na studio depuis 2017 na travail mo mais to sili sarate ingénieur abungisa ba données so bungisa ba données itikale ka bon moyen de misango ezala kité donc yango na tikaki na zara ta nzambe so nzambe apesi tanga ke na yemba ngo suna studio na oyemba ngo et puis na obimisa ngo mais ba concert na banda ya ko beta ngo concert on a beta ngo mingi mais na bombo na bimisa ba mote na ebinde ko na même Philippe de gouverneur sanga mentimbo na moto na nzambe la kitoko bimisa ngo te poane na beto c'est la rata nzambe ya ko sala ke tant ekokaki de momento bimisa ngo bongo ezalaki faki to beta concert mo ya munene na Cape Town o isangisa biso sur la mission Cape Town na plateforme na surtout za nango association ya lisanga o isangisa ba mission chrétienne sur la Cape Town na on fait to beta concert mo munene na Civic Center ya Cape Town awa mais ça là que tout ça tout mon retard il y a préparation il y a moins temps pour ça retard non donc au tika ka date on les câbles télévé date tout le beta concert tout que dans studio tout ça la live recording live wana mtu na mtu apesa nzembo naye desika siko comment est-ce que sélection ya nzembo mtu apesa nzembo naye est-ce que mala fandi ani so utala siko répertoire nanga non na bisa na beta Golgotha na beta nzembo nanga oya umba oyo na beta nzembo nanga boyo ndena afanda ke space ngate tamo moto na nzambe moto bina moke okay de mo desi ngate tabo ni mola nzambe ko nzambe na beta oh ngalaleli makambo ya mokili ekotungisa ngai te o abisinga tsanze mbona ngabite moto na nzambe ina yo tsa moto na nzambe ndia mwana moni to travailler yango ndesiko ngone bimi lobby de bimaki donc hier bimaki à partir de 19h30 déjà la plateforme na biso au to bengi lisanga Cape Town TV. Ok, chers téléspectateurs, chers internautes. Bolandi, frère Blaise Nzinga a fait une explication pourquoi Nzembo ezoi moins temps ebele pour ebima et puis mais frère Blaise Nzinga tozozonge na yepo a répondre biso bien à noter na ndenge ya succès on Nzembo ane sali to ebité za ba gris to za karalo sambo to ebité vraiment mais elo moko lisusu na lingi na tuna oyo ba meloman ya bonne musique ba komela kingai ba ke na goyamba frère Blaise Nzinga ba bita tuna ba moni ba figurant ebele na clip et puis bohemi ba to belé Nzembo eza featuring eza album mobimba tozozela
to eza nzembo ka moko o bobimisi to eza album mutu na mutu aza na nzembo na kati ou eza nzembo ya bino nyonso toyebi ke moto na nzambe nga na yebi personnellement pour to sel yango to sel yango ba émission depuis corona jusqu'aujourd'hui tozali na 3 ans ou 4 ans yango yo tozolobela nzembo wana et puis tolingi toyeba eza siko nzembo ya bino nyonso ou ezali nzembo oyo boyebi yango en featuring na batu ou eza extrait au bopesi biso et puis toyeba na kati ya chaîne na bino oyo bobengi lisanga komba chaîne eza nini lisanga Captain TV lisanga Captain TV et puis na kotinda bino ba mélomane ya bonne musique ba internet nyonso bo s'abonner na lisanga Captain TV kuna nde bokuta makambo nyonso oyo Frère Blaise Nzinga bokuta makambo nyonso oyo ezali kolobela musique Frère Blaise yebisa biso ezali album to eza single ou eza nzembo kaka moko o bobimisi pona ko promouvoir chaîne. Ya vraiment merci papa Guilain Kiala la question eza kitoko makasi vraiment nasi ba ndelo so lisanga ba wala ndabiso ya eza tokobenga album mais tokobenga ngo live recording. Donc live recording ya eza na ba sens ya de tobeta concert non stop. Donc tobeta concert toujours record. Donc na sens wana donc tobeta ki yango mutana nzembo eza na 11 titres. Donc 11 titres on a comme titre moko le bezala ki 10e titre là ya ngai après je crois titre comme dimanche titre asuketo bima ya scène so Vicky Mbouyi mama Vicky Mbouyi vraiment nzamba pambola yo donc inda so inde do sukisa donc tozana ba nzembo ebele toza 11 na kokotanga tozana président Frank wala li président Lisanga tozana nzembo président Frank wala président Lisanga tozana nzembo ya mama na biso Vini Grâce tozana nzembo na ye tozana nzembo ya mama na biso Laura ya mwasi ya papa na biso Pierrot et puis tozana nzembo ya papa Pierrot pe moko tozana nzembo ya ndeko na ngai Christian Kalala tozana nzembo ya Père Abraham tozana nzembo na ngai papa Blaise Nzinga tozana nzembo ya mama na biso Jardine Odia tozana nzembo ya frère na biso Yannick Libabu tozana nzembo ya na bosani nani tozana nzembo ya papa na biso Emile donc et sur na bosani mutu za 10 za mutu moko sur na bosani Congo koya donc banzembo auto misi yango za 11 titres donc na 11 wana to na misa moko 10e za ki lobi yangai le titre comme dimanche ndi ya mama Vicky Mbouyi ezobima donc ba titre yango wana mutu mutala nzembo na ye nde to pesaki to sali yango et ça la live recording wana ya na kaya kolobaki za kisi bon eza kisi te moni eloko nyonso fo lingango paki na yo ebi tosali ba émission belé tosali makambo belé so mon ezali mpona linga mosala na nga mon na linga musique eza passion na ngai donc na linga yango tanke na linga yango donc na lobela yango nasalaka nyonso po bato bamona Frère Blaise asalaka na Cape Town donc ya moi ntango eloko ebimi na osala mpe ke bato bamona kiloko Frère Blaise ebimi à part wana avant tobimisa yango nazali na prière parce que tozali ndeme na 21 jours à prière na l'église nga na kotaki na nga te mpona senga nzela na église na bino nao tozala na concert fayina mpe mama moke mais kwa nzambe asala makambo na ye une semaine avant prière esila naya kozwa message na butu nzambe ayebisingaki nakota semaine asuka wana nde elauti paster na ngai yebi te donc nga mo nakotaki semaine yango mbafu nasali prière na ye jour asuka tofungoli na église nde na ntan wana na nor prier mpona sortir nzembo na yebike nzembo na ngai ezobima natikaki na maboko na nzambe nzambe asunga bato esepelisa bato etushe mitema ya bana nzambe epuis na question moko otunaki wana olobali na ngai mpona banzembo eza biso nyonso bamisi ya Cape Town tosangisaki tuna moto apesi nzembo na ye nde tosangisi nde esali ndenge omoni banzembo ebimi eza 11 titres donc toza wana eza 10 11 titres saso na bosani te donc toza wana toza na président Frank aza na nzembo na ye toza na Père Abraham aza na nzembo toza na mama ya biso Vini aza na nzembo toza na sœur Vicky Mbouyi aza na nzembo oyo ayebima na suka awa toza na papa na biso Emile toza na ndeko na biso Christian Kalala toza na mama Jardine Podia toza na couple Pierrot mama Laura na mama Pierrot
tozana ndeko na biso Yannick donc tozalaki wana biso nyonso tout et puis banzembo yango ezobima na chaîne na biso ya Lisanga Captain TV donc tosenga na bato ko s'abonner banzembo ezebele na kati bolanda. Ok, merci. Je pense que vous avez une information claire sur Frère Blenzinga, le Sambo Futa Kandeba Lobarakaka, donc à Oumelagina le Sambo, et puis Nzembo Ezoui vraiment temps pour na Balambela Bino Biloka Kitoko, Babi Oesi la raté, Baoué la raté, donc Frère Blaise a toi qui temps à préparer les binos. Yango, Bomone succès, ils allaient travailler, et puis le Sambo Nzambe. Asali que lelo oyo to savourer musique na titre kitoko oyo Frère Blaise a elibiso monto na Nzambe vraiment eza vraiment monto na Nzambe pe to moni ba effet nango Frère Blaise ba komela nga makamu susu pona yo ba fanatique na yo ba lingaki ba yeba pourquoi Frère Blaise azobalate Benba yeba Frère Blaise azali mosali na Nzambe to ebike bino bosabe exemplaire bo yembelaka ba mabala bo teaka ba mabala pourquoi Frère Blaise yemoko azobala te ba fanatique na yo balingi ba yeba ba komela ngango par là je salue à passant les prophètes Katin Iluta les prophètes l'homme de Dieu. La légende, héros, donc Yoyebi Père, donc Frère Blaise Omega pour répondre ba fanatique na yo oyo ba ni ba yeba pourquoi Frère Blaise azobalate. Ouais, vraiment bien sûr pas Guilain, la question na eza malamu et bana Nzambe nyonso bazolanda nga na yebi ke sika bazali bazaya opambolama na ba question pe ba réponse tout pesa. Ya vraiment là on a encore le ba libala ezalaka concurrence te. Libala pe ezalaka pressé te mingi babali ba pressé mingi basali makambo libala na ba concurrence lelo esuki bona banzela ozomona tozobala to tokobala mpona tokende ntina suka donc omoni donc baerreur mosusu esalamaka liboso tokolinga te esalama lisusu donc po tose préparer ntango tozobala nayebi ke naobala pour du bon naobala susu te ke nabala ekata na su na nzela ozomona. Donc, ce qui peut-être est là qui dit pour ça, quand on est dans nzela, ça peut-être que les erreurs soit mike ou au zala mais to rolling à tout ça ma sous quand na erreur wa. Ya mama elo kama lamba zela ngota. Donc na 8 ans na va na zela temps na so ekoki, so itan ekoki nzamba permettre na sala yango na kosala. Na yebi ke za musala nzambe to sala foza na mutu pembeni, mais esenga pe tous temps to bonde la penzambe, nzamba sunga pe ko tala makambo na sula ya malamu. Ezaya ko bandela te Papa Blaise Nzinga aza na bana na ye donc na bana na 4 donc nzamba batela mo sika bazali vraiment tokobala so temps permettre pour le moment tozana. Ok, cher internaute bino moko boyoki comment Frère Blaise a sololi et puis à répondre na ba question na bino nyonso oyo botunaki vraiment pour nangai eza plaisir ya koyamba lisusu Frère Blaise c'est eza plaisir nangai et puis plaisir ya ba fanatique oyo nyonso ba c'est dérangeant qui oyo ba komaki que non papa Guilain lukela biso Frère Blaise vraiment pour nzembo ebimaki et puis bouger Captain naza se ba fanatique nyonso baza satisfait ya koyoka oyo nyonso ba komelaki ngai pona tuna yo et puis bazwi ba réponse nango ya malamu eumelaka ya Nzambe eumelaka topesi yo lisusu merci na ndenge répondre na invitation na biso pona ngai na ko souhaiter kopesa bambote na ngai na minute oyo na pesa bambote na kobanda na le master oyo asimbi caméra image ya kitoko oyo bozomona biso ya Ochwe master et puis na ko remercier studio oyo za studio kitoko place social émission bino mo Monica cadre studio Bimedia na ndenge ba pesi biso chance ya ko tourner mission na cadre kitoko na studio kitoko na ko senga na batu nyonso pe o bazali na besoin ya ko sala ba image ba film ba vidéo ba clip ba photo tout ça bo contacter Bimedia bo kozwa ba contact nango na seona le master Ochwe na yebi ke ako
tchela bino ba contact ya Bimedia bo contacter bango vraiment bazana 4 kitoko pour ba filmer makambo nyonso. Je salue encore prophète Katin Iluta moto na Nzambe la légende héros. Je salue Patrick Chibango, autrement dit Patrick Ledia. Je salue président Charles Naritrit, Galor Gonzeke, Chico Jepes, Batoutou, donc Tozana Bino, Tolingara Bino. On est toujours ensemble, c'est votre humble serviteur Guilain Kiala. Frère Blaise, moi, salutation à Bandeko Oyo, Bazolanda Biso et Kosala Momala. Vraiment, merci Nabiso Soussou, Nabandeko, surtout au Bastena, Papa Blaise Nzinga, partout dans le monde, vraiment, Nzamba Pambola Bino, on a de bonne sanité, il faut soutenir dans mon comptabilité, Papa Ochangesaka, ou allez toujours soutenir Papa Blaise Nzinga, et puis na Bimedia Studio, na Katia Cape Town, Balobi la place au Bungate, Badete, une studio Mwana, Nenge Papa Nabiso. Guilain Tikoloba, on a posé un clip, on a posé une émission, on a posé un théâtre, on a posé un mariage, on a filmé, on a fait 10 villes au terrain, on a fait qui toque au PPL, on a fait une sanité de Europe, on a fait une VV la patronne, on a fait un tomo, la Ressika Zali, on a fait une sanité, on a fait une million surtout, il y a Chilo Gospel Music, Lorette et Sika Zali, donc on a fait une Lorette Chala pour Kalate, featuring Moussou Zali Koya. Mais le beau sanité na Carmen Missamu balobi featuring monsieur Zoena na Carmen Missamu balobi bana Cape Town bana Nzambe boza ko sepela na beau sanité ko pesa merci pe mbote na ngana pasteur na ngai pa apôtre Kandolo John Kandolo et puis na pasteur Bob na pasteur na ngai sous patient Iko donc bambote belé sika bozali bana Nzambe nyonso tout o ba ko soutenir biso le 6 octobre vraiment la ligne bino mingi na beau sanité ba ami na nyonso tout ya Facebook les amis des frères Blaise Nzinga et puis na ba ami na nyonso ya TikTok donc na peso no ba merci na ba support na bino na ba like pe ba comment na bino Nzambe azala na bino bo s'abonner massivement la chaîne na biso Lisanga Cape Town TV et puis to beau sanité na chaîne à frère Blaise Nzinga Chilo Gospel Cinéma TV Nzambe aza na bino na lingi bino ya to na lingi bino mingi bo continuer ko soutenir musala oyo le 25 décembre tous un concert oyo kozala pona ko pesa sko ba faire biloko na bango oyo to bomsela ki bango pona année prochaine donc tous un concert pona ko pesa bango sko biloko vraiment Nzambe apambola bino moto na Nzambe ekita lelo yo ezikisa misala nyonso ya satana bamona na nga nyonso bakozika na moto mona na nga nyonso bakozika na moto baye bazobundisa yo bakozika na moto baye bazobundisa libala na yo bakozika na moto baye bazobundisa mosala na yo bakozika na moto baye bazobundisa voyage na yo bazobundisa yo bakozika na moto baye bazobundisa libala na yo bakozika na moto moto na Nzambe ekita lelo yo ezikisa misala nyonso ya satana bali moto na Nzambe ndesiko tumba ndongo so babundisa ba vie na yo OK boyoki frère Blaise yembeli biso so moto na Nzambe ya live par là to bo sanité les soso serna biso moyembi mususu serna biso parfaite nanzela je te salue lukanga to sala moi makamba kitoko serna biso parfaite na bo sanité ko pesa bande kuno so estimatiste nyon surtout o ba betela ki Chilo Gospel na concert na biso le 6 octobre et puis ba beti peso sunzemo ya moto na Nzambe na Lisanga tozana Dea Chakas ba video Chakas do beta solo wana donc solo et binisi ba na moto na Nzambe to na Dea Chakas to na papa Marco ba beti basso les autonda wana tozana père Abraham asimi accompagnement tozana artiste Ponclair tout mozo mona wana donc ba bi moité et puis tozana Daddy clavier batona nde babetela ki nga na concert le 6 octobre bango pe babeti susu moto na Nzambe pe banzembo nyonso ya Lisanga live recording donc Nzamba pambola bino apambola Lisanga mobimba tozala toujours bomoko nde tokolonga nde ka toyemba na nzembo to ya c'était votre humble serviteur Guilain Kiala na moyembi na biso moyembi monene na kati ya Cape Town mboka Afrique du Sud merci na ndenge bozwi temps ya kolanda biso pe bozwi temps ya kokomela biso soki ba question monsieur ezali bokoma na commentaire et puis bobosana te ko s'abonner na frère Blaise Nzinga TV et puis na Lisanga Cape Town TV Bimedia number 1 kitoko.